Voilà, na PCB Nombote Mingi, bande Konyon, Bozolanda Biso, na République démocratique du Congo, na Congo Brazza, na monde entier, Union Bozolanda, émission Éco internationale. Vous voyez bien que émission Éco internationale est présentée par le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra, tout à na Cédric Makela, l'homme valable. Moi, le qui a Jésus Christ, vraiment, on est assuré, non, na le qui a Jésus Christ, Nzamba Pambolaye. Le lot, tout va parce que biso tozo kende kozela bino ba news donc ba information na source peut toujours ya kotali sabino donc lelo na yambi ba invité moko oyo boza la surprise vraiment na yamba bango kala lelo na yambi vraiment vice-président ya groupe Muyombe Gauche il s'agit de Fiston Katonda yazali vice-président ya groupe théâtral Muyombe Gauche champion du Congo pena gauche tozali pena acteur Christian nasi tant on se dit que la zone bango boye ba déjà bilongi oyo basala ba combo ba força na bangote voilà donc directement dans le kana na salutation bonjour vice-président Fiston Katonda. Ouais, bonjour Bruno Flamme Calatro vraiment et ça linga plaisir à rekutana sur lelo na émission na yo ensemble donc plaisir makasi. Ok, on est à la présentation, il y a vice-président, il y a groupe théâtral Muyombe Gauche, Fiston Katonda, au Batunes Bobenga Kaye, mais c'est l'abbé Sango, Yéondé avant la droite, à se présenter déjà. Na gauche na ngana na Christian. Donc na yambi bango mbale baza bambanda na yambi bango mibale lelo tokoye ba maso tokobeta awa na gauche na ngana na Star Christian azali na gauche na ngai bonjour Star Christian. Bonjour Flamme, bonjour Bruno Flamme. Pasteur Bruno Flamme d'Angola. Flamme Calafort voilà naza na ngai bino nde bobwakisa ngai bokimaka ngai yo na vice-président Fiston Katonda. Te biso to kimara te yondo ki osundola biso ti tozala na yote tozala yo sundoli no biso mais biso tozo ko bagara na vie toza vraiment tozala voilà on est avec Christian Lobinga na kima bango na bi que pendant tout au long émission to solo là na koyebisa ye oyo ezana mutema na ngai voilà Fiston Katonda na lobi boye to dinda directement na sujet na biso donc na sujet to banda to koti na sujet oyo to kimi to zongi na sujet oyo donc émission lelo na ebike et c'est appelé sa fondation Monaco vraiment nzamba pambolo na pesi mbote na Papa Lema Bwanga donc mutatonda pena na sagesse ok on est avec Papa Lema Bwanya. Donc on est allé à na cadre na awana yingende vraiment nzamba pambola yem tapesi biso cadre on na yingende donc asosa Birmanie na katu wana eza vraiment cadre mo kitoko Papa Lema Bwanya nzambe apambola ye abondamment na pesi mbote lisusu na Monaco TV fondation Monaco voilà Fiston Katonda na lobi boye oumeli et pas ya président Muyombe Gauche mais comme si vice-président na moni comme si ozo kindeli boso pensate on les a question na ngai ba fanatique o ba lingaka yo ba ben ngana tuna o baza na poto baza par-ci par-là ba eba ke le fona babino na émission ba ki pasteur Flamme d'Angola tuna vice-président Fiston Katonda monsieur l'abbé babi comme si gauche azo na mbongo azo bongaka zo keka liboso mais tout le monde a Fiston comme si azo bongate na ngai yo moko pena o répondre bango balanda yo. Bon merci na saluer pe batunyo surtout bazolanda biso bonjour bonsoir na ngonga surtout bazolanda biso sika bozali bon soki batu balobi ndenge wana eza faux. OK eza na musala moko te o to salaka bon na ebite mutu nini wa salaka musala ya pamba na monde oyo azo gagner le côté vraiment ils a raté pour toza ba responsable de foutre la randaku toza ba na basi tozo bokola na kati ya ndaku alors ceux qui nazo sala musala oyo kaka Muyombe Gauche kaka yenda ganyaka ngana zwa ke lokote alors à quoi faire wana nazo sala ni pour famille na ngai kuna oyo nazana bango na sima na nga ba vivre pendengeni teza bongote tozo sala musala Muyombe Gauche aza leader tozo sala musala na groupe Muyombe Gauche yende kolo groupe tozo sale panaye oyo mukie kota naka oyo kotaka oyo monanaka aba servira biso yango mais problème moko ndeza kaka malgré bato bazolo ba wana ba soutenir nde biso te ba artiste congolais
surtout biso oyo ba artiste ya groupe Muyombe Gauche parce que bato balobaka o vient na biso Muyombe Gauche alingaka to sala nzonzingi te to sala boye te mais mutu nini oyo producteur ya solo aya na paquet na ye pa Muyombe Gauche te Muyombe Gauche na ye na paquet na nga yango yo bosa elanga filme OK paquet wana ko sa ke biso no so tout to zala to bénéficier nango quoi monsieur l'abbé so moni ba producteur ba ya kate parce que gauche azakana caché na ezaka likolo makasi parce que Bruno Flamme excusez caché ko zala likolo c'est pas dit que non yo producteur bon abi pété sur na Congo to zakana ba producteur je ne sais pas to ba coopérant pour un producteur jamais ko ya na $1,500 to $2,000 to ça ilo film wala za moké mais ata yo moko vraiment si ko na $1,000 wana to ça soki 20 ou 30 acteurs na $1,000 yo eli biso to ça ilo film pour que ngana gagner combien Christian gagner combien hein pour que non tout foutre la kabanda ku tende na lobby non c'est pas dit que nous na sali film na $50 na kendaku et les $50 ba les bongo lobby kasi hein non c'est toko sala musande ngwana te ceux qui producteur ya solo monaye na mbongo ya bien oyo ko sala ke non to sali film ye président a se retrouver biso pe acteur oyo to jouer na kata film wana to se retrouver pe na ndenge ya bien au futeli mwandaku o tie moi ça que lo sona ndaku au futeli moi bana minerval maïkoura donc c'est ça la vie mais c'est pas dit que yo na $1,000 to sali lo film bon ngana $50 na ofuta ndaku ndenge ni maïkoura mwana kuna ata yo moko Bruno Flamme tout ça rappelé clair na ba makambo voilà na osongela yo Christian oumeli na groupe ya Muyombe Gauche ngana yaka na tiki yo wana ti lelo zo déméré et loko nini yo yebisa ba fanatique ba Holanda biso parce que monsieur zali vérité yebisa ba fanatique nyonso ba Holanda yo ba pasteur Tetenda ya bazolanda yo maman Atou mère sociale P père Condé de Paris maman Bijou Condé ba Holanda yo Vincent Kouté et loko nini oyo gagné déjà pas ya président Muyombe Gauche yebisa ba fanatique na ba Holanda Bruno Flamme ozomona Hermo sala pas si mingi isala pas si tant bat baloba ke ocho lobelo mo pa ndeko nanga katonda mokonzi na ngai que a changé donc et le moment où il y a bien salami na monté et tant que vice-président au Azali non atamutu kezate parce que gauche a changé ba deep air nyonso atamutu kezate Flamme nga Christian za mutuka nga tambola na mutuka na zu mutuka na groupe Muyombe Gauche nga Christian naza bien pensate na ko sa avantage te mais mukie o Christian nga naza nango eza grâce à Muyombe Gauche ozo comprendre otika biso na groupe pour zalaka wano yebi otika biso to tika la wana yo moni mutu nini oyo akoza la zoba azo démirer place moko bo azo gagner le route donc na sentiment kaka na fanda na kana Muyombe Gauche Christian toza la logique alima kiangando alongwa Yatoni alongwa chocolat alongwa sans épine alongwa nani so alongwa maboso alongwa baza ebele balongwa pourquoi bango wana balongwa mama Naomi pe alongwa c'est que bande komona eloko te ngomoni balongwa comment bon omoni bato nyoso balongwa wana ceux qui flamme yo yebiti na ochako na kati oyebi parce que ozaki wana hein ceux qui bango balongwe est-ce que ba se décider balongwa na bango so Muyombe Gauche kanga bango ke bolongwa te bozala kaka non mutu tanga moniki na koki na ngai ou soit na moniki esimba na ngote parce que vision ya Naomi vision ya Ali et la vision na ngate on se comprendre Ali là qui directeur na groupe Muyombe Gauche mais ta ba théâtre Ali osala ils attendent sens te donc ba théâtre on a ni présent Ali makangano ko sala dans sens te oh mais ngani na zoloba ils ont sens te so o théâtre alima qui ngando théâtre JDK ba JDK kutu ba na sima mais ta JDK parce que la JDK leki papa tout na ka tabana na balaba ba oyebisa yo on se comprendre donc choix na bango ya kolongwa et ça choix na bango Muyombe Gauche ko forcer mutu te ke tikalaka na groupe nanga on se comprendre biso to tikalaka to zali to vivre te hein to vivre te loni dernièrement awa tokenda na président na Haïti quelque part mutu mwa na posa nanga na kepe boy na zumo caché président pe singa mo caché na ngai on se comprendre ya muke na ozo na songa libota nanga na zo mitang ça pona tanga kapé on se comprendre mais ba fano balanda ka biso wana o bazolo ba ke biso so mais ba ya ka songa biso te net Angola
obi na Angola na minute oyo to mona raté le roman te que te tema to linga tata muyombe gauche to tinja tabu rien et muso batindi ya raché yo ndo da marango. Voilà, Napesi apôtre Idi Amin d'Inzoki Mbombo Char de Dieu, c'est mon père spirituel. Lycée Monaco toujours à 100%, lycée Monaco toujours à 100%. Le grand promoteur apôtre Idi Amin, le grand promoteur Idi Amin d'Inzoki Mbombo Char de Dieu. Namoni vice-président namoni za eloko ya kobakisa parce que groupe Paniania ya Tony Akeboy o Akeboy o azongi boy nino kobakisa wana. Non, car ndenge Christian Utikoloba, docteur Christian, omoni soki nazalaki quelque part. Natazo travailler quelque part, lelo ke na moni ke nona koki ke na longwa na ngai na kinoko sala o ya ngai eloko. Bon, nazalaki pa ya ba parents. Na moni ke lelo nga na koki na nga na bimana ke zota mwa ghetto na nga quelque part. Na bimi na kei parents o kanga ngai te. Au fongola pe groupe théâtral mais kenda liboso te kufa. Bon non, wana eza ba makambu ya kala na si tokosolola yango mbala sima na émission tango na koya. Tokosolola yango bien là. Tokosolola yango pena Bruno Flamme. Osindolaka père na yo. Te, wana na lobi tokosolola yango mukona koya. Zala kimia Bruno Flamme. OK. Mais il a lobi ka bu oyo tu mututu oyo tu aso se sentir que non peut-être aza lésé ou bien moni ka koki na ye na groupe monika ke na ye muyombe ko shaka nga ete attaque pe ngai lelo to Christian na monika na longwa na ngai na groupe muyombe ko. Ya se ya ko ya kanga. Ayo kanga ite na kolongwa na nga kei. Mais tozana na moment wana te c'est pas le moment parce que bakenda ka boyete. Il faut ça la bien préparer. Attendez ko zolo bakenga ina kenda ki liboso. Na kenda ki ko sala malgré ezate lelo. Po na kenda ki na sala ki bien préparé te. Alors si ko yone na zai papa peut-être un jour ko yaka bon to souhaiter yango na nuté ozopan motozana na musala na champion du Congo tozana nuana yo mozota la pièce qui buisa pipa o ndenge tozo frapper bino moko na Congo mobimba partout na poto bozomona mais ba fanatique ba na ngai n'habite d'ici là il faut na mbako to président Muyombe coach na émission parce que ba fanatique ba na nga na zana ba question bele na poser pardon la nga lo belo moronde na nga lo ba oyo tu akendaki akei na ye mais soko kei kene na ndenge ya kimia et bon nanga otabino des ordres mutabino des ordres était tozolo belande ba to baza ba insolent neti nani ava insolent neti nani obandi ko finga neti nani tanga kombo na ye non aye pona kotanga ba mais yo yebi bango fula bango te quand même yo yebi bango mais oui bango moko tin bazolanda ngandi na zolo ba yebi batika ndeko finga batika koloba n'importe quoi pona Muyombe ko to pona biso bactérie ya groupe Muyombe ko batika koloba n'importe quoi soko longwa na nenga kimia hein pardon na yeko lokota su likambu ya ndeko na biso Gimario ndenga ku non ya Gimario Bolimi c'est vice-président ya Gimario tolobela yango wana zela tolobela yango sima bon yango ngelo ngalo beka batika kaka ndi bilobela tozo sala bazaki pa ya papa Muyombe ko bazwaki o esengaki bazwa po esika nyonso tu pe ozali okozwa kaka nyonso te oyo bazwaki oyo baliaki tango bazalaki na Muyombe ko champion tango kei bozalaka pe na mutema wana ya kokanisa pe faire ayemba yango te tala sima soki ndenge nini zonga moto batalaka sima bazongaka pe bato kofinga ndeto boy po biso to finga mutu te biso batera Muyombe ko si jamais to leka na TV to lobela mutu n'importe quoi to fi vient na biso champion Muyombe ko shi atera biso ndenge wana te alors bakenda ndenge kimia biso pe to tsala musana biso na ndenge ya kimia batika koloba mabe po to yoki yango na ba YouTube na ba internet bazoloba mingi pona champion du Congo pona biso batera groupe Muyombe ko shi non to za ba collègue to zalaki ensemble pona moyo na mutu nyonso to akenda wa ko koloba mabe pona fiso katonda na moni azate OK no ba yebi musala te baza boye na batu mususu oyo kutu bazalaka nanu salité koleka nanu batu oyo koleka ta na yebi te na tchaba nani mais bazo finga koleka ngongi non ngongi za propre aleki neti nani na propre oyo muto ya lobaki ke no bactéria groupe Muyombe ko banana Muyombe ko na bactéria baza ka salité ngongi aleki nanu mutu wana nanu na kotanga communauté pona fula ya aleki na propre musika mutu wana zana no logo te na ko fula ite ozopan donc batika ka n'importe quoi batika ka kolobaka tozo senga ka tozala bomoko toza parti tozo sala musala moko totika ka n'importe quoi ba les ondes biso groupe Muyombe ko na sosoka katonda fiston ngai na leki na TV na lo ba n'importe quoi na komba mutu to acteur to collègue na nga moko basaka na groupe non nous ne sommes pas habitués de ça hein donc les loga na FC bango batika tozala bomoko surtout ba ancien ya Muyombe ko shinenge bazomi benga ba ancien ya Muyombe ko tozala soudé botika ba biloko wana d'abord ba ancien
nde baza wana kuna na ancien vie ya kaka na chocolat ancien ni aza kuna ya malonga natangi lo ancien ancien zali via chocolat ya Tony alimaki ngando maboso non yozo tanga ba o balongwa ce biso to lo ba moi quelques personnes basali clique moko boye donc na muto avec les anciens de Muyombe gauche basali les anciens de Muyombe gauche donc na muto en 2019 tema a joué qui mon rôle bato ba yebi moi mukale on a longo na ko sa groupe allez on n'a pas continué les anciens les anciens apa bali ko finga pe apa ko mo finga pe président na biso Muyombe gauche ako mo finga pe biso OK nana baboy Christian vice-président monsieur l'abbé est-ce que vous voyez que maloba oboloba etika na ba image parce que lobby tant yo longwa to resong c'est dit que makela a resong c'est loka image oyoyo flamme kolongwa ya Christian soki ya kolongwa on est dépendre na Nzambe mais soki Christian un jour que azate eloko na lobe sa maka nango te pona ozala na kaka mais soki que esali que Christian un jour azate flamme Christian ko lekata finga Muyombe gauche soki na Christian le neti nani nga beso lenga neti nani azoleka azofinga président Muyombe gauche maman tozolo bato ko tanga bakombo bato awate mais bayebi mais côté baza ba Hollande biso bayebi ezaka loka to ya bango besika bazali bango moko iloko tozolo bezongisa bango bazonga sima do batala sima bazonga bato donc c'est ça flamme yo so comprendre te que bazo ko évoluer te est-ce que o ko évoluer nini parce que papa oyo abimisi yo vous comprendre papa abimisi yo yozo okomino ko finga kai papa ko sala ta mabete mais ko nyonga ka ya mukena mutema na ye et si no ko évoluer te vous comprendre yango moni pe bazo ko évoluer te donc ce écoute baza bana mayele ba kumisa rande papa na bango te en tout cas so itoza otoza peni na Muyombe gauche parce que nga so ba landanga na nzela eza Muyombe gauche Christian il y a Muyombe gauche liobisco na longwe na ko finga Muyombe gauche te d'abord aza papa tokeno na vie âge aza papa na donc jusqu'au donc thème na théâtre kaka donc au commissaire kaka on irait moi on habitendi o longwe ozala pas na to lo bakaka n'importe quoi na kombo na yi pona ni bon bon ndanga ngai donc na dédié émission oyo na héritier Kasongo Mokonza Bruxelles na dédié émission oyo na les amis de pasteur Flamme d'Angola na boss Mambote na dédié émission oyo na bana nuance ya les rochers salipe na prophète chancelier Lema na lobi boy na surtout na question oyo binomi balé est-ce que bo mona teke na pied so bo sala ki boy sans pipa bilongi ya bandeko balongwa bo mona teke ezozanga ndeti longa nani ya bandeko ne ba sans épine ba ya Tony ba mama Naomi bo mona teke ba besika musu ba jouer na bango me ba okoma te ndenge bango ba jouaka flamme yebisa ngai acteur to actrice non jouer ki buisa mpimpa okoma te ba to nyonso otanga nga so to chenet na basi na ba oba kenda na leki sakina na jouer o jouer mama na mutaleki sakina na jouer mama Naomi aleki ye chocolat aleki ye sans épine aleki ye yondo zoloba non public muto ba oloba public muto ba zo réclamer flamme bato wana nyonso bazala na groupe ozo comprendre oui. bazala na groupe toko boya bango te bazala actrice ba jouera bien ozo comprendre oui. mais tout na bango et ça ngoti tout le monde en a été c'est vrai nazo biso mone to sa ki busa mpimpa tout le monde zati parce que katon na 7 ngana na 11 ozo comprendre katon na 7 ngana na 11 to ju mama to tie moi si me to tie na 9 ozo comprendre donc on mona que attaque wana za ya ba jeter vous comprenez champion au coach mais même gauche a bêti ceux qui 18 ou soit 17 épisodes mon malika na TVT mais qui vous sent peu kanga mais lelo aussi ko yi moko pina leader de l'air leader donc muto l'équipe va mettre en scène sur Congo mais ba to ba lobi ayo bebi sa pièce ba biso ya koti a memi des ordres oui bini flamme on ni bato ba lobaka bongo ba ka musanga siko ba yebi ke otolinga Christian mais tolinga papa na bango te deux années tu m'entends pas que na lire en tabaté mais la soupe nango donc moi t'es dans sens té vous comprendre donc champion du Congo aza papa aza ba idéologie moko bo aza nango papa to tika ba 26 ko côté gauche bo je suis en plein mususu ko buka na te yaza leader à charge à makambuti abumi pièce nani sikoyo public lobi nini et lobi ki buisa pepa et comme un succès pour gauche
allié pasteur Guy Mario. Wana public nezolo babongo siko yango moninga na beke bosela na koyamba mais c'est la vice-président du groupe Mouyombe Gauche na yamana Christian pour na tolobela iloko wana ba rimer etamboli ezotambola ke gauche mutu allié Guy Mario. Est-ce que ça vrai bien ça faux? Bruno Flamme tango to bandi pièce o ki bwisa pipa kaka na premier épisode na ngwe bandaki mbamona succès Guy Mario kuta zaki na bandi malade te wana pas à sous na groupe pe azala rappeler est-ce que nabi ya alongwa na groupe ndenge nini gauche alongwa la kiobe yemo ka longwa non kaka boye to vanda amona na kalisusu te na groupe excusez chef na répondre batou Guy Mario tant azo longwa na groupe Mouyombe Gauche na yebaka to tourner fin ya serment traditionnel ndako to bandako jouer ndako Guy Mario ngana Guy Mario to temili banda moi sina jouer na kati ozo comprendre Guy Mario yebisanga Guy Mario abike Christian apena yi na ok na ngai na tuni ok pour nini habiter so mo quand to tourner fin na ok ça ba makambo na ngai na groupe Mouyombe Gauche na ozali souté mo tellement ngape na za nazara un peu na discrétion hein au promoteur Idi Amin ya lycée Monaco ba ke promoteur Idi Amin ya lycée Monaco on lo ba ke te na linga Christian pour za rapena na discrétion tant Guy Mario ebisinga na bomina na mutema na ke beti na gauche te ozo comprendre il y a vice-président yé mutazaki vice-président tant sali babiloko wana na ozia yé moko makambo ko sala tant leader yé moko ko mona ne leader s'est décidé et il arrivé que aussi 6 pièces de quelle mission pour te demander Boussambim pas Guy Mario yé na habitude c'est que a changé na makanisi mais nous on a dit qu'il y a une mission wana azaka na makanisi na yé tant to bani na premier épisode donc tant ça les missions oui tant ça les missions na RTNC Guy Mario ya mais ba mona on a générique c'était il n'est to bien na pipi dango mona Guy Mario na mona ya febino wana oui azalaki azonga yaki on se comprendre alors lelo so ki muto akufi do Mouyombe Gauche atiki na ye batu na ye ya groupe pour qu'il y a Guy Mario Mouyombe Gauche ali ya nani na théâtre oyoka da Mouyombe Gauche ali nani masamba kufa masamba banda ko bela et bon on a ni Mathios mais l'idée Mathios est-ce que Flamme na ebisa yo donc muto ko kufa te hein donc ndenge za boye soki yo kufi au promoteur yemoko azalaka na lidi machozi tango azaka maladi yemoko Flamme sikonda ni mais c'est la baie problème ezali nini problème ya passé Guy Mario batu balobi ke babi président Mouyombe Gauche a sabotaki pasteur Guy Mario tango azobela tinda te loko te que ça soit longwaki na groupe mais babi président Gauche a tinda loko te yango na lingi bino bato bozali pembeni ya nani ya champion du Congo tolo banani Mouyombe Gauche champion du Congo il fallait ka sala nini non faut contribution attends que nokotala ye mais oui a contribué qui nana mana que notika ngo non yo kana bisayo tango Guy Mario abandi maladi biso to yebaka te muta abenga Mouyombe Gauche champion du Congo nani Chaka Congo nda benga Guy Mario ate abenga champion du Congo te ndo mutu na Guy Mario kuta za maladi ya boyebo azana hôpital ni te azana hôpital ya Mama Olive na Kinkole initiative please champion du Congo ye moko abenga ngai na tongo kabi singa te mokonzi yaka nanu babenga wa Guy Mario azana hôpital to kenano kutala ye OK mais on a déjà Guy Mario azana groupe te asi alongwa déjà ça fait une année et demie ngai na champion du Congo to koma kuna na hôpital ya Mama Olive bon kepela Chaka Congo Chaka Congo bazalaki on ba journaliste bazalaki wana na mona on internet on dit oui champion du Congo belela to belela champion leli Mama Olive talanga babenga kinga na ukuta mwana na ngai awa na hôpital na o magalo ngona groupe na ngai mais maman intervenir tozane le côté toyeko kuté na hôpital na yo initiative plus ya Mama Olive Mama Sunga après kaka 2 jours nango Mama Olive lokola zalaka mama waro mama motema mama social bela mama abengi na hôpital lisungie ye bozo Guy Mario bo changer chambre bo sala boy grâce à nani ya Mouyombe Gauche te soki Mama Olive intervenaki wana eza contribution te siko ba émission oyo président Mouyombe Gauche babi aleka awangana makambo ya aye tango bazui Guy Mario ba changer ba chambre ba pesier soin abikaki ba pesier bon de sortie pe abimi azongi na ndako ba pesier na mwa ba kisi ofele mais maman ladi ngo mususu oye ko ya eko zo yesu tango azongi ndako déjà siko wana siko batu balingaki Mouyombe Gauche sala lesusu nini ya siko ba makambu gauche aloba na ba internet na ba émission leka boy aza mutu eza mutu quand même eza kanda
na bilobela o bato bazoloba na eza lokola yo osungi mutu mais bato bazowanga na yango na bato oyo sungi bango moko bazowanga na yango et ça la ndenge ni c'est quoi question ngeza boye pasteur Guy Mario akufi na liwa ya Nzambe ou bien babeti eloko kosikibota abelaki malade na ye akotaki ba hôpital akota azaki malade mutu nini akobeta kibota nani famille na ye wakeli kobeta kibota nani po na kozwa pe nini mais oui ndenge na obeloko moko ndoki abomi pasteur po bato babenga moyo meko mais oui bandoki miso bazoluya bapasteur nazoyebisa eloko moko Guy Mario azalaki mosali ya Nzambe ya solosolo so akufi na liwa ya Nzambe ube ya bata mokili Guy Mario akufi na liwa ya Nzambe ezalaki destiné ngai ozomoyoka Christian oyo apart nyonso na serviteur de Dieu ozo comprendre Bible ezoloba peut-il arriver quelque chose dans la ville que Dieu en soit l'auteur eloko moko ekosama o Nzambe aza auteur nango te donc Nzambe ayebaki mais Nzambe ayebaki papa na ngai bokolatisa moyembe goshibert mpo na nini mutu azangani esu na groupe te mpe émission net ozoloba ntango feki ndako sa émission net ayaka ozwanga tokenda kosango na ngai libanda en face apali de la justice via répondant na kanda parce que bato balobaki trop ozo comprendre bato balobaki trop eza bato bazalaki baancien ya groupe Muyombe gauche ou bien na bato mosusu papa bato balobaki trop eza na bato bazalaki baancien groupe Muyombe gauche nde bamibengaka baancien bapreuve nango eza nango mais totango na ba YouTube papa na ngai totango na ba YouTube na famille ne pe basalaki neti kowangana mais dernièrement azalaki na matanga epa na ye kuna mwasi na ndimaki mama Lili en tout cas Nzambe asunga yo vraiment eza makambo ye koleka nango ozo comprendre vie ezo continuer vie esuki te donc tel moza mwasi ya mosali ya Nzambe kangamaka na Nzambe aza réalaka te mais batika nde bilobaloba osimbi président na ngai Muyombe gauche osimbi ngai parce que aza papa na ngai donc soko lobi mabe seko lobeli ngande mabe eza neti oyo okuta motu moko ofinga papa na oyo yo mbamo okoti na lopango fe no na ndako oréagir te tozoloba te te mpo toza bazoba tozoloba te te mpo tobanga bato baza danger te bayebi Christian oyo azoba so aza nani bayebi na pesa bango ba répétition na groupe Muyombe gauche bayebi bango balongwa bayebi nde baza wana na jouer ça bango na corriger bango bayebi donc baza kuba to bakoloba ti donc batika Guy Mario ya kufi Nzambe azwa lokumu lobi pe ozalanga na kufa Nzambe pas zwi lokumu tokunda ndeko na biso na kimia to lele na kimia to kunie na kimia to tika ba polémique eza nango na nzela mo ozo ba passion to nango na mitema pour perdre mutu neti Guy Mario msuba ngo bazoganga po bayebi valeur ya Guy Mario te un homme sérieux sans rancune asangisaka batu aye siège mbala liboso batia vice président na groupe Muyombe gauche o Guy Mario azalaki soka ye bino so bobondela même mutu muso adaka vice président wana Muyombe gauche azali nzela soki ya nini Muyombe gauche azali soki apesa ba éloge nani mama moko azalaki azalaki vice président comment na mama nani nayebi ete ok voilà l'autre est sûrement tout vraiment vers la fin émission la biso monsieur l'abbé pesa programme bato bazana besoin ba programme ya matanga ya pasteur Guy Mario programme eza ndenge nini day eza wapi bon programme ya matanga vraiment jusqu'à présent bon ngai na yebi nanu te parce que matanga ngaki bi ma semaine o eleki mais toyokaki madame na ye babengaki ye alobi que non ba poussi sous programme ya matanga donc jusqu'à présent tozana na programme fixe te tozozela kaka jour ba kobenga biso to tolanda ngona ba média nde tokoyeba kaka. Donc c'est ça. Ok, voilà, un peu ça programme directement il y a groupe Muyombe gauche parce que bon on savait théâtre à Kala, ba réclamer théâtre à Kala, ils ont à Kala pourquoi? Non, ba tu ba baraté to tiara ba théâtre à Kala. To za ba to to kutana na makambo belé. Tout mon pe na koko bela, na koza na problème na famille, na koza na bomo na pe na raté tournage. Donc to za na makambo belé. Ezaka raté que to tia à Kala, to pour na plaisir. Et puis na makambo courant na mboka na biso boyebi ba délestage. Ce qui te zong sarabatu net il est le mona comme ni anga bazalaki na courant mais machine bazalaki na délestage ce que jour ya bango dimanche ko tomber machine bazana courant nga bazanga dimanche wana donc c'est que bango batalaki dimanche ya sika c'est que dimanche en photo zong c'est la paix ya sika pona bato ya nga ba wana kuna OK bo bango pe ba se retrouver to sala ke loko pona biso te to sala pour tout le monde atal donc yango mona ka ce qui te zong sango za pona bongo et puis to za pe na ba moyen muke pona ko sala tournage za cher to za na ba moyen muke yango to senga ba
soutien et ya ba sponsor et ya pour soutenir groupe et ça la bien pour tout avancer comme ça na biso to tiara sikane mbolinga po musa les ali pour pièce qui buisa pipa tozo frapper on frappe tous les qui ban ah toi danger champion du Congo danger na yebi que champion du Congo a danger pe sa programme ezandeni ouais programme ezali ndeka to zalaka chaque mardi mercredi jeudi na siège na biso na Mbinzo zone batu bazawana soki mutu net alinga contacter biso a contacter groupe numéro groupe les na télévision na théâtre mais ngai moko fiston katonda mutu soko lingo benga en tant que directeur chef vice président ya groupe Moyombe Gauche au benga na plus 243 85 89 et pardon plus 243 85 89 79 891 et 811 pardon Mandela plus 243 85 89 79 811 wana bengi ngai toko solola et puis tozo senga na bino batu ya poto bozola na biso partout to sala la bino musalati bozolo bakeyo barti c'est bozo se retrouver tete boy yo pe zola nanga na musalo nga na sala ko na sepelisa ko na ndako okoyi pe ko soutenir nga artiste na yo nazo tambola makolo ata moto ezate okoyi ata ezo ata moto oulaka nango c'est bien to sala musala juste pour na bino donc c'est ça merci na bino zo tout bolandi biso partout. Nansi to mona nsumba la semaine musa les ali bolanda pièce bo consommer pièce qui bouille sans pipa bo consommer yango vraiment yango nde makambo ba dédicace au bosani promoteur Idi Amin non promoteur Idi Amin complexe scolaire lycée Monaco promoteur Idi Amin ya lycée Monaco bambote belé bisiko zali papa ba mu finu kangiringiri batu oyo nde tozo senga na gouvernement tiaka maboko batu lokola ba promoteur Idi Amin ya lycée Monaco gouvernement faut tiaka nde batu oyo maboko tala batu bazana souci ya bana tala gratuité zalinga na gratuité na maternelle pe na primaire te na Congo mo mezaka na primaire mais na maternelle za raté ya ti na maternelle na lycée Monaco gratuité na ebani ko bana na maternelle primaire vraiment ezelo ko moko ya ko féliciter vraiment promoteur Idi Amin nzamba pambola yo asala yo kende liboso mais na si pe gouvernement o soutenir yo ka otika yo te oza mutu amutu. Ok, aussi que c'est nombreux wana bien sûr que c'est wana. Ok, Christian moya séparation puis dédicace au personnel numéro de téléphone. Bon, mon angai ya séparation pour l'émission à l'élo, ezaka que bo soutenir biso vraiment mingi. Ok. Mingi kana mbongo te ata ba prière pe. Bo bondela nzambe ya protéger biso parce que mon na biso ba attaque za trop. Ozomona na ba comédien ba do kufa trop. Bazo bela trop moko et ça biso passe Diane. Actrice moko Diane on ça sous AVC makasi ozomona donc et ça là vraiment passe président Yendimo aussi aza malade na qui président Fiston ça il peut azape sous malade vide l'olympe na qui ndeti président vide ndeta ça qui sous moi réchite on se comprend donc boy d'Arabie so pe na ba prière ba prière ba contribution na binopé et on ça biso bien donc mouton ça nga contribuer à alinganga fan alinganga inde na jouaka Christian jouaka bien a ko contacter ngai na plus 243 82 720 24 15 donc plus 243 82 720 24 15 okay. Donc on appelle si bambote na ngai penza mingi pas président na ngai champion du Congo Mouyombe Gauche adjudant chef c'est lui qui a découvert là où se trouve la cinématographie congolaise Mouyombe Gauche champion du Congo yala mukonza ba général na ebisio général chef à la ratin mais adjudant chef à la donc yala mukonza ba grade du tout donc on appelle si mbote et pas ya papa Lema hein donc papa Lema Boania donc papa opena za na Boania donc on appelle si mbote na bosse da Zavoie papa na Neftali Bilonda na garde Zavoie na pesi mbote lisusu na promoteur Idi Amin ya lycée Monaco na zoloba en tout cas mutache gratuité na maternelle mais c'est la matin papa gratuité la constitution bakoma école primaire mais yache na maternelle na primaire pe abandiango le lota abandiango banda 2011 ba gratuité oyo mais après 5 ans gratuité mais bateau gouvernement singé soutenir les abango hein ko soutenir bango pour l'éducation ya bana parce que balobaka na lopoto boye la jeunesse montante l'espoir de demain. OK. On se comprend. Donc il faut qu'on sala zo ko encadrer bana. Il faut l'été chai maboko. OK. La pesi sou mote na ngai mingi et pas ya jogo kilango kama Emmanuel. Hein muto akola na crochet na makolo na passement des jambes. Tant mama zo bimisi bozo beta passement des jambes. Emmanuel kilango kama.
donc pour na suki ça napesi sous mbote pas ya père spirituel na ngai pasteur Célestin Mbavu pasteur Yves Kalombo maman abotinga Wivine Moleka hein maman benga ye bataka Wivine comme ka bango so Moleka donc Wivine Pepei moi c'est nanga ki bala kala mingité na ki si ça ba makambo na famille na dini ba sika lwaka donc muto asala na ya moi litama moi libundi donc na cameraman Gelor Cédric Makela. Cédric Makela. L'homme valable. Liboko trépied. Cédric Makela, l'homme valable. Bota la raba image. Mais Bobo Sani, honorable Igo Tembe. Ah, honorable Igo Tembe, honorable vraiment. Ba salutation belé bisi kozali vraiment. Tala ba petit na biso bana. Honorable. Gérant Paul Lutumba. Gérant Paul Lutumba n'inter matonge ba mbote na yo pe bisi kozali. Bodlandara pe sikibwisa mpipa. Masolo ezali makambo. Bo consommer yango vraiment. Donc merci mingi na yo pe Bruno Flamme d'Angola. Flamme d'Angola. OK. Donc Bruno Flamme d'Angola. Nega yo lingi mais pas comment Flamme d'Angola. Ah donc Flamme d'Angola. OK. En tout cas émission oyoyo nzambe asala ke ozo ba matériel sous ce belé ya koleka. Merci. Donc okende vraiment liboso. OK. Tokobonde la rapé pour na yo yo mo dans mosali nzambe. OK. Mais yo pe bonde la pour l'émission. Prière ya batumi balé misatu échanger rapé makanisa nzambe. Amen. Amen. Tika ete nzambe vraiment ça l'émission oyoyo au prospérer. Amen. O leka batu tout basaka émission YouTube na ba vie. Amen. Amen. Okende liboso. Oui, dans la pardon le koka muke bana poto bazoli la mingi o biso ba théâtre na biso ba monara yango te na ba YouTube mais ndeto lobaki ba partenaire ya bien bo monana. Bo monana ba bo monana ba numéro ya ngana to pesi. Bo benga to sola makambo ya livre okuta na champion du Congo je ozala kitoko. Merci. Voilà, na komi na suka ya émission na ngai na yambaki ba acteur ya groupe Muyombe Gauche na droite nazalaki na vice-président ya groupe Muyombe Gauche Fiston Katonda monsieur l'abbé na gauche nazalaki na docteur Christian bango mbali baza bambanda na kibwisa mpipa bomonde bazo jouer bazo betango kitoko na pesi mbote na champion du Congo Muyombe Gauche nzamba pambola isiko zali na pesi mbote na promoteur Idi Amine Linzoki Mbombo Char de Dieu Fondation Monaco toujours Licolo Fondation Monaco toujours Licolo na pesi mbote na de Suisse ya dali président ya Fondation Sunga Congo na pesi mbote na bon retour na Père Condé de Paris et longo na mama Bijou Konde vraiment ba bon séjour na bino na kine nzamba pambola bino na pesi mbote na Zigura Toko na pesi mbote na bandeko nyonso obolingaka pasteur Flamme d'Angola Janine Kumba Vincent Kouke Chimène Kouke Lauriane Lukaya Fabrice Kimpala na pesi mbote na les grands compérants Denjulanda Pasta Situ Nzambe apambola bino na pesi mbote na maître Idi Amine maître Daniel Tumba maître Pengu et sans oublier mon avocate Kambeze donc Nzambe apambola bino na sukiska na libanga o na Princilia Muzinga ciao.